40 ans après, et c'est quand tu as kosomba te. Et kosomba ma te kosomba ma te. Et kosomba ma. Nzambe na biso sa briser ma chaîne. Oh ezaki ko empêcher biso. Lelo oyo toko sombe sika. Faki pesa na mobembo. Mando banange kosuka watu. Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Masolo Kimbang TV. Dilombe ya papa Simo Kimbangu Yangani. Kamba oye, 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 Yerusalemu yampa dikundanga tata Nzambi fumu Yisu ye tata mwanda fela tata Simoni Kimbangu Kyangani oye, oye, tata Simoni Kimbangu Kyangani oye, oye, tata Simoni Kimbangu Kyangani oye, 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 tata Simoni Kimbangu Kyangani mwanda felela wazola
wale bisola kaka ye kaka yandi kaka yandi kaka yandi kaka ikolelete ebele tomoni mama te. Mama atikaki biso akendeki na mboka avant fête ya jeteki akendeki mama azongeli biso. Lelo tozali na mama na kati na esika oyo. Mama ye kosenga na mama conseillère direct ya papa mokonzi ya bule. Mama mwilukia wangakina akoka kotelema polingombe koka kopesa ye ngoti. Mama conseillère Mbote na kombo misato ya bule na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu kosenga na mama kontiko kotelema po ayamba mbote ya papa Simon Kimbangu Kiangazi.
bote na kombo misato ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo mosantu. Mama ye toyoka mungongo ya mama kala yango tokosenga na presse apesa mama micro utolanda maloba ya motuya oyo mama memeli biso. Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santu. Papa lelo ezali mokolo monene na biso bana na yo. Le 1er février 2026. Nani ayebaki akomona mobu oyo. Bobele na mawano nzambe na biso koti biso. Kobanda le 1er janvier de l'Otozali le 1er février. Merci papa na nyonso kosalela biso. Mikolo bele tokutani na bande côté lelo occasion ekokisami tokumisi yo. Toyoki matei papa tike bande jesika. Kati na mitema na biso tobomba pe tosalela. Oposa na biso ete mokolo wana tozala na bino elongo. Moko atiki ndako na ye atiki mboka na ye. Pamba te bana no mingi bauti à l'étranger en dehors de la France. Okomisi bamoni sikoyo. Ya solo papa. Tokoloba nini? Tozali mabete boponi biso tosala kati na elanga na bino. Tosenga kaka monguna kende musika. Po ete tokokisa mikano oya bino. Bino pe bokokisela biso. Promesse au bosila ki kopesa biso. Bofungola mitema na biso. Tozana musala munene. Papa, pesa biso posa ya kosalelo na solo. Poto tonga Yerusalemi na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santu. Amen. Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santu. Kimbangismo ye. Tozane sengote, hein? Il y a solo lobby ezalaki le dernier jour. Il y a souhaité ma vœu dans le mois de janvier. Le 1er février. Maintenant, pour profiter de l'occasion. Bonne année! Bonne année! Bonne année! Il y a solo batatana ba maman. Totondi samine sengo. Tokendeki mobembo. Topesi merci na mabonde na bino. Nzambe azongisi biso na kimia. Topesa kaka lokumu oye koki na ye. Tata molimo santo ye. Tata molimo santo ye.
Tata Molimo Santo ye. Oye, Tata Simoni, Libamu, Yabani, Mwanda Vera, Wazola, Walebizola, Kaka e Kaka, Yani Kaka, Yani Kaka, Yani Kaka e. Ya solo batatana ba maman maloba ya kozala mingi te. Otozana musala munene. Mebiso banso tolandi matei. Na chapitre oyo papa Motei azwi matei na ye na Zakari 8. Toyebi verset wana biso banso batata na nga na bamama na ngai. Tango yozokanisa ete machine s'arrêter nzoka nzambe na biso machine asatiaki yango en marche. Olinga te machine ko s'arrêter lisusu te. Nzambe na biso azali kotonga Babel ya sika. Oya liboso toyebi ndenge yango esukaki. Oya sikoyo Nzambe azali kotonga Babel oyo tokozala biso banso. Bana ya bolingo, bana mibeko pe misala. Nzambe alingi ete tozala biso banso na vision moko. Totambola nzela moko biso nyonso. Parce que tozali les oiseaux du même plumage. Nzambe asaleli biso likambo kitoko. Na 4e génération, azui lokone ya motuya atie na yo na ngai. Oyo mokili bayebi te, me na banti bato babandi kososola. Tobuti musika bakoko na biso, bamoni pasi. Wana komema lingomba oyo ekoma lelo ndenge yango ezali lelo. Lingomba mwe komiti na kati na poto na mikili ya poto. Nzambe alingi biso mingi. Toza na nyongo munene. Zala na yo na nyongo ya mutu kasi ya Nzambe te po kofuta yango ezali pasi. Tovandaki na papa Kulutu, tolandi papa pasteur responsable ya paroisse Saint-Denis. Ndenge tovandaki mingi na papa Kulutu ici en Europe. Apesi biso ba directive ya ndenge na ndenge. E bisole loba miawa ya kosombe sika. Ya solo papa Nkazi abakisi eloko te. Soki France mutakosomba liboso Belgique atia maboko. Et vice versa. Pour likambo ya mwekende noki. Nzambe alingi kokata likambo na ye. Me alingi tokokisa pe oyo azali kotinda biso. Bolingo mibeko pe misala. Oyo Nzambe apesi biso. Biso ba parents kati na bandako pe topesaka mibeko na bana na biso. Soko zali na bana to mwana okoyebisa ye après telle heure okobima te. Soko silisi kolia longola sani na yo kende kotia na cuisine. Bandako nyonso parents nyonso apesaka instruction na bana na ye. Oyo alingaka bana na ye. Apesaka bango éducation kitoko. Alakisaka mwana vie ndenge nini akoko vivre. Nzambe alingi biso mingi. Poposa na ye mokolo wana asepelisa biso yango apesi biso mibeko oyo ye. Bazali kotangela biso yango mikolo na mikolo. Hormis les 10 commandements de Moïse, tozana ba 12 préceptes na biso. Oyo bakomi kotangela biso mikolo nyonso.
batata na ba maman lingomba ya molimo mosantu molimo santu alingi biso mingi yango azali kosenga biso tomibongisa pamba te bipai towuti nde eza mosika kuna tozali kokende eza lisu mosika te mutu na mutu amibongisa tour de Babel ya sika oyo nzambe na biso azali kotonga baenseigner biso bavaleur morale et spirituelle batei biso ti lelo baza kokontinue koteya biso yo lobi nini toenterre bahache na biso de guerre mpo nzambe abongisili biso eloko ya kitoko malgré tokondimaka yango te me kokokisama maloba ya nzambe ekoki koleka te oyo nyonso elobama ekosalema me nzambe alingi likambo yango ekokisama na yo na ngai nzambe akosala likambo nano esalema te me avant tokóma na esika wana akolakisa biso oyo ezali ete ya solo tokoloba nzambe na biso merci toyebaki te touti mosika bakoko na biso mpona kowela likambo oyo na ntango wana babengaki yango kintwadi bato bazalaki na likanisi moko bazalaki kowela bokonzi te mpo na nini ye ngai te bawelaki te me batongaki bandimaki pasi bakangi bango bakei loin de leur village natal bake mosika bamosusu bakundama kuna bakor na bango ezongaki te lelo tobengami bana nkole ndenge tokotelemaka bakoko na biso na likanisi moko bazalaki nango yango batongaki lingombo oyo na ntango biso baparent na bino mpe tozalaki na poto c'était la même chose tokowela batitre te d'ailleurs towutaki kuna tozalaki bandimi simple to bakoriste batitre eyaki après mais tozalaki na bolingo ya ndenge mosusu c'est vrai 40 ans après esika tozokoka kosomba te ekosombama to ekosombama te ekosombama nzambe na biso asa brise bachaîne oyo ezalaki koempêche biso lelo oyo tokosomba esika totonga totika libaya mokolo tokozonga moto nyonso akoleka c'est l'église kimbangiste ndenge eza na bamboka na biso tokotonga temple ndenge kaka papa mokonzi abuli akopesela badirective na ye yango wana batata na bamama totambola kaka na solo totambola na verité tolongola mabe totika mabe ya solo nzoto tolati eza na bacaprice ya ndenge na ndenge mais tolelela kaka na ye moto azali kotambwisa biso mpo alongola biso likambo wana ya mabe oyo ekotambolaka na biso totika mpe koyimayima soki bakateli biso bikateli c'est pour notre bien yango nzambe alingi totonga koyimayima ezali lisumu monene yango wana batata na bamama na ngai tozalaka na esengo tozalaka na esengo surtout soki toye na ndako ya nzambe makambo na biso ya mabe totikaka mosika ntango toya na esika oyo meme ata tobengi yango sale
mais pour na biso ezali esika banzambe bafandi nzambe tata nzambe mwana nzambe molimo santo esiko ekomi ya petwa ya mwana batata na bamama Saint-Denis oye 10 000 lelo bokoka to ekokoka te bato boni bapesi réponse ekokoka to ekokoka te ekoleka soki na baluki koto esengwa ndenge wana bilongi nyonso ezali la sepeka oye tokokokisa to tokokokisa te tokolekisa tozalaka bana botosi faki oye bongo nsinsani oyo ezali batata na bamama mama ndeli ayaki to ayaki te nani azongi te boba mama nanga bolobi nini batata namoni bakoganie nani alobi te kuna na droite nanga bapied gauche bolekaka ebele soki nsinsani ebandi bobungi jeteki oye elongo ezali to ezali te bamama oye bamama na ngai jeteki félicitation na nkamba non boye pataki biso totongi bino na papa mbenza nga na lobi me jeteki bameli eloko nini mais diligence du échec dirigeant oye papa lobi nazalaki te me dirigeant bosalaki makambo kitoko félicitations dirigeant koreki oye le 17 juillet 2026 bolobi nini bozokende bosala makambo kitoko toyebaka kaka epai touti bipai tozali kokende batata na bamama soki nzambe apesaki okazio na moto nyonso amono ezoyela biso mbele tolobaka mingi te faki pesa nanu mobembo maloba nange kosuka wana tokokende te tokokende te aïe. La tour de Babel et Sika. La.
Imagis oye! Bonne année! Ah, pour ngai ezali ntinsani ya liboso na année oyo. Eza boye te, hein? Lelo tokokokisa to tokokokisa te. La victoire est certaine. La victoire est certaine. La victoire est certaine. Car la cause est juste. Il y a solo na yebi ke lelo ba mama to ko gagner batata. Boyo sanga solité s'il vous plaît. Ba mama oye. Otumoni papa otumoni banani. Oyo batei biso to bomba peto salela. Mais soki musale bandi pardon to tika masolo libanda to yokanye. Bango misato bazako zela biso na kati. Oko bima 2 minutes ozongi. Mais to kokende masolo. To sala musala bazali ko senga biso. Nzamba ko kosaka na yete. Nyonso lobama esali nini? Tomoni ndambo to na tomoni te. Aïe, soki to yebaki ata. Oyo batei biso to bomba pe to salela. Pour mokolo ya suka to zo ko bikisama na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo sang. Amen. Endenyoye! 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 Oye! Lilobe, Papa Simon, Imbangu, Yangani. Totonda maloba motuya mama pesi biso na kombo misato ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo mosantu.